Mon père Bozi Boziana lelo kota la manière dont ba jeune talent au bazoya mikolo ba komi komeme la maramba musique et na rotuna motuna grand-père est-ce que na ba temps ya kala autant bozala ki ko œuvrer ensemble na ba collègue mususu au lelo bazali souci ba vieux Luambo ba notre vieux Madilou est-ce que alire ya que ko kangisana na kati ba musicien topé ba insulte topé ba polémique ou ezo kota lelo entre les artistes et ba artistes ezo tomber tina ba vie privée. Et ça parce que bolingo ezate. Ezo senga que leki atosa mokolo atosa leki. Donc bere rwana ya wande de sala ke ngona ke bazo kota toujours na ba buzoba et tout. Conseil ezala wo simple conseil ezaka que bazala ba combattre ba niveau wana ya ofunda na te parce que après tout baza bandeko kaka. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na ba site Pola mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. C'est bien fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde sur www.congotempérature.com dans René Abiri. Je suis là donc avec le grand-père Bozi Boziana. Bonjour grand-père. Bonjour. Bonne santé. Oh, ça va. Ok, tout le monde est encore dans le bon séjour dans la République démocratique du Congo parce que outil vraiment dans Libanda, koya na encore en akati ya mboka na biso ezara toujours na cadre toujours ya promotion. Mon grand-père. Ah ouais. Oui, na outil Libanda oui. Na outil Paris na pour la présentation il y a l'album Toute une histoire. Et ça les met bien, toute une soir. Bon, ils ont deuxième volume, ils ont volume 1, ils ont deuxième volume, deuxième volume, calamité, ils ont et la rentabilité à premier volume. Depuis premier volume, ça fait déjà combien de jours? Non, la durabilité, Bibika le 18 novembre. Donc, Bimina Nukaka Awa. La Paris, déjà la plateforme internet à partir il y a le 9 décembre, déjà, déjà. Ok, merci bien grand-père Tozo, c'est là toujours deuxième volume. Oh, Wapingapé n'a participé à qui na tournage, il y a clip avec Dani Bokombe Tsunami. Grand-père Bozi Boziana lelo kota la manière dont ba jeune talent au bazoya mikolo ba komi komeme la maramba musique. Et na rotuna motuna grand-père, est-ce que na ba temps ya kala autant bozala ki ko œuvrer ensemble na ba collègue mususu au lelo bazali souci ba vieux Luambo ba notre vieux Madilou. Est-ce que alire ya que ko kangisana na kati ba musicien topé ba insulte topé ba polémique ou ezo kota lelo entre les artistes et ba artistes ezo tomber tina ba vie privée. Et ça parce que bolingo ezate amour ezate et puis yangana comme amour ezate yangana ko yina neza très makasi ba ezo senga que leki atosa mokolo atosa leki. Parce que ce qui est le long de tout ça, ngai nazo to sauter atokangi moté masuka so manqué. Donc bere rwana ya wande de sala ke ngona ke bazo kota toujours na ba buzoba et tout ça. Mais conseil on a copé ça que parce que Marambo na tout et les cas qui entre fait rigole avec Koffi Olomide ou puis Koffi Olomide apporta qui fait rigole la plainte suite il y a un jour où vous allez kokota même tina kat na ba vie privée n'a peut so conseil copé ça na Koffi Olomide parce que aza parmi ba anciens au bo sali na bango na moi ba époque où eleki conseil ça là simple conseil ça que bazala ba combattre ba niveau wana ya ofunda na te parce que
après tout baza bandeko kaka baza bana Congo baza ba collègue bien sûr baza mukolo azaleki mais quand na lobby que il faut koyeba oyo aza mukolo pe koyeba oyo azaleki tango masolo wana ezokoyebana yango nde kosala ke ba respect et continuer tango biloko wana ezoyebana te yango namonaka moleki oyo amanke boye ezalaka suite kaka ya baerreur la biso tosala voilà quoi. Ok grand-père, mais actuellement tango ota l'artiste Fally Ipupa Ferrego la héritier Watanabe ezolobela nini na génération oyo? Ouais eza mabe te ezolobela kaka ke baleki basala mosala ou bien continuer na lire wana mais balongola ba haine balongola ba haine bazala na bondeko yango nde mte ekolisa mosala mais soki baza na koyinana ezalaka mobulu. Merci bien grand-père pour ne pas trop te retenir beaucoup de temps. Bon dimanche. Merci. Merci. Donc merci à Paola Schengen qui est à Londres, pourquoi pas Kishinga Pemba, le roi de Konfufu. Merci à celui qu'on appelle Gisèle Zinga, pourquoi pas à Yamami, la grande sœur de Karine Mokonzi, la baronne. Merci à Gotebe, les boss des boss. Merci à Ga au centre-ville, pourquoi pas Issa Dorsi, les Dorselino Shadrach et Disquaret qui est là derrière la caméra. Merci à celui qu'on appelle la fille de Bandal, Gaga Mizi, qui nous suit depuis la commune de Bandal. Merci à Eloge Mouyaya. Papi Mafuta Kitambo 0044 maman Elisa Litulia, pourquoi pas Mami Zema Koi na Dublin, maman moko bien wa solo la kitoko. Merci à maman Rosette la fleur d'Hambourg qui ne cesse pas de laisser son fils unique René Abiri, l'homme à la dernière flèche de Carquois de Jésus-Christ. Je sais que ça fait énormément plaisir à celui qu'on appelle Gisèle Zinga, pourquoi pas à Junior Kabananga, donc Mobali Motema ya Chimène Dior, donc maman sociale, pourquoi pas Gisèle Zinga, ya Mami Azolanda Biso. Donc je suis là René Abiri, donc je remercie Gauthier Bélé, patron des patrons, et Lojmou ya Issa Dorsi, pourquoi pas à celui qu'on appelle Maïka Mokonzi, ya Yolo, Lieve Masoko, le Shadrach Disquared. Pourquoi pas aussi à Gaga, la fille de Bandal, Gaga Amizi, depuis Bandal, la fille à Bandal. Donc je suis là, je reçois pour vous l'une de porte-parole, donc directeur de marketing, le professeur Tournesol, il y a Ebolotin. Bonjour déjà. Bonjour mon frère, bonjour Paris, bonjour partout. Voilà, donc boni basango ya Ebolotin. L'activité artiste Nabango Balingamingi partout dans le monde, les Pavarouts et Boalotin. Donc tout ce marché n'abisso toujours les tambolé à Mbembe. Donc des baloba Mboloko Mbangu. Donc Mbembe malé bako marana destination. Donc toujours travailler entre studios na séance répétitif nabisso na kati ya commune Akin, dans on a croisement Kabamba. Na Kasavubu, donc en face il y a lycée Kabamba, on a 4 mots premium, on va bien en Kin Malebo. Kin Malebo quand on lobby wana Ebolote ba bengana na kati ya maison mère et kake maison salo quelque part sonité ko kende ko accompagner artiste o ba rimer réseau makeno ba bengana parce que azo produire azalema ko produire te na kati ya maison mais parce que de la forêt linga mingi ko fonctionner na bateau bazo produire loko la batuana banini tout ça. D'abord, c'est un plaisir pour moi. Au moins, temps aux alliés chroniqueurs, il faut en source d'information. Jamais artiste babing le gars les pavarouti bako benganae. Pour y aller procurer d'abord yachon. Pour l'information, pendant moi déjà information pendant notre connexion à long. Tes connexions ezali ou eza vérité sa frontière ou eza maramba polémique. C'est moi le temps de parler. Donc moi go bengana faut rectifier yango. Pour jamais les pavarouti, les procureurs yachon ou yamba batu belé. Mais arriver à ba musicien et belé et yangonde mutesalika longwa tondenge. On est à la télé, tu m'as donné le micro, laissez-moi le temps de parler et de décortiquer. Parce que yom toute une question, c'est à moi de répondre poliment et gentiment, surtout dans l'internaute, partout dans le monde. Donc, d'abord, il faut rectifier parole, artiste jamais bako benganaye. Pour me retirer moko. Non, à me retirer moko. De la forêt, il m'a tapé cette opportunité, alors que aux alliés
artistes aux en a plein de talents, aux allez artistes au PC déjà énergie ne bien na kati ya wenge maison mère donc on singana yo au sala disque. Ils allaient sur tout même par là au lingo lo banamso que de la forêt mo kazo produire ebolote. De la forêt zo produire ebolote a pesaye opportunité à talisaye ebolote ça déjà grand parmi ba jeunes o bazo evrer lelo yo poko aussi déjà au pesa déjà position na yo pour lobby na yo ça la rose. Ebolote quand ngo lobby akoko pesa position na mais position ko pesa ngo lo lengeni au moment où au fil de l'actualité tozo mona ba grand même ba bimisi ba disque ezoko tamai. Bagande tinini yoyebi o ba bimisi ba disque ezokota mai yo mo bando cité. Kasi grand nini yoyebi ba bimisi ba disque ezokota. Ngana tunyo question par rapport à comment est-ce qu'Azali ko s'est préparé pour se rendre compte donc devant le jugement ensemble na ba musicien mususu quoi. Omoni oza télé. Voilà. Donc na monde de toi muna muto ana parna ye nde tata nzamba sala mokili. Donc par yebo alotin peut attaquer ça mais ezali. Donc peut s'attendre en temps pour bientôt dépannage de ezali le seul et l'unique album le plus attendu au Badbazo c'est là dans monde. Donc par peu il y a dépannage et ezala na kata masolo il y a musique congolaise. Yango moni bana poto bokosa mitro pona ba mbongo na bino peut saraba 400 €, 500 €, baboaka bino, bazoboaka bino te, bozo vivre toujours na ba plaisir te, beaucoup vraiment désolé pour ba musicien bazo décevoir ba tout trop. Mais en tant que le chargé privé de marketing de l'artiste et boalotin, donc bientôt toujours lancer chanson promotionnelle, titre nango il y a Chami Cheng Cheng Cheng. Donc il m'aura contact et aller juste Psolingi ba bois qu'on a dépannage, au comprendre que dépannage non peut pas sika, il m'aura contact et aller plus 243 81 76 03 831. Donc on a réitéré parole pour la meilleure audition. Plus 243 81 76 03 831. Où on a déjà aux yeux le directeur de marketing, le professeur Tournesol, pour comprendre la dépannage, pour comprendre la chanson. Ils allaient vraiment la chanson monsieur les éducatif, la chanson monsieur mon artiste à respecter les normes et à solfège na art. Quoi de nouveau au ebolote à ozo linga memela biso. Du nouveau qu'est-ce qui est comme nouveauté? Du nouveau ezali pour battre belé balela trop pour ne boire le temps de sa binara danger. Donc si plus ezali déjà na dépannage bon senti niveau na bini na ndenge mo impossible. Il y a aussi des featuring à l'intérieur. Il y a des featuring à tout ça na Tanzanien donc dépannage ezali le moza costaud donc vous pouvez s'attendre vous soutenir tous les artistes musiciens ne peut vous soutenir rien pour biso mingi to na biso ne tamboli ya mbembe to na biso preseté mais tous après. Donc Yangomoni, c'est le professeur qui contrôle la ville. Ça passe toujours à Gianni Versace. Et on a remixé à travers Missonayo. Donc Mamale qui n'a propre Tatim Fete au moins on a déjà Louisia. À Salaga anniversaire on a poto donc Bouchagi Paris on a mère Ale qui Tatim Fete. On est toujours ensemble. Na bébé Louisia. Toujours beauté fatale, on est ensemble. Na bossanité Solange Mengi, na Paris on a moi sur tonda beauté fatale. Donc Solange Mengi au sentir pendant qu'il toque moi sur sentir obi o mami wa to bien nani. So to côté sous na solo, mutu apesa nga ba chat je pas pamba linga connexion ngeza na bato ngwanzute na bato louvoite na bato chinte. O moni devoir ce qu'on a tigane monsieur Karine Mokondi chaque dimanche dans 7 chemises différentes Gianni Versace. Donc il y a les mamale qui n'ont nzusi wa bwana de Kolomiyaki. Donc mamale qui nzusi wa bwana de Kolomiyaki na bossente Jojo Nkere na London pour le binonde connexion rapide dans toutes les planètes. Ndengo lobby Londres wana donc là je dis un très grand merci à Eloge Mouya et à Paula Schengen et Kilo à Londres, Wazolanda Biso ainsi partout dans le monde Tozali. Donc Tozoko ba toujours to solo lana artiste moko Sima Mususu. Je pense qu'on peut se retrouver encore une fois dimanche prochain. Pour nous clôturer kaka bana Paris, bana Londres, bana Allemagne, bana ya États-Unis, bana ya centre-ville na Kindo moni bas solide des entourés, au mona na ba guerrier ba soda, donc États-Unis pena bas solide. Baza wa ka au centre-ville na bosanité lidiwai na zo lelo mabe tonton Claudie noko nanga propre ba lobi me ba Carlo Pinatel yango tozo zela. Merci donc tozoko ba toujours ba lobi centre-ville ezalaka na ba kolona yango. Donc base centre-ville au batika rabatuna bango te veut dire que sur cette très belle émission tozo yambara toujours
artiste au baye na gare centrale ya Karine Mokonzi. Donc Noko, bonjour. Bonjour, na Oza Guilhem Osino, mon nom est Teganima de Kibinda Koyi. Voilà. Donc Kibinda Koyi, boy ekenda. Vous me allez, vous me allez. Yo yakati na benga mbala boni ngo yakati. Dudu Kibinda Koyi. Baninga no baleka kaleka ne tuzo andule lelo. Ba na pote bele balinga Dudu Kibinda Koyi. Balele po ebi ga sala musane malamu. To beta to kolongola. Otakata na zolele, atokolongola mwana tokolongole to beta batengama. Olie bambongo na ngomeli tengama ezalaka ya fabrication. Oyebi ndete. Fotuna. Tengama la musique. Oyebi ndete bayi. Copier. Bayi batengama. Est-ce que fabrication mako yiba tengama? Nabi ngana beta ba fabrication de ngana yebi fabrication ka ke musicien wazolo banoza muzindo mudasala ya zelele bakundila mwana nselele otakata na zolele atokolongola mwana tokolongola ya manwani bakatu bayubilange lukalanga mama na bana lukalanga mama na longyo konono kayubile kono yem dasala babiloko wana donc ezati na yibarte ata ovandi lelo okotengama toyokana no tengama na yo wana olobi tout de suite là pour Junior Kabananga, donc motema maman Chimène Dior Azolanda Biso ainsi que na Paola Schengen, maman Rosette la fleur d'Hambourg 0044 et maman Elisa Litulia mami Zemanko na Dublin Azolanda Biso bana posa ba découvrir na mais quand on a photo yeba nani nde vrai kolotengama c'est bana de tengama Guilhem Osino olie bambongo nanga omelima sanga nanga tokolala na yo nani ngait ya manwandi baketu bayubilange lukalanga ngai yo otakata na zolele bengasi sotu ba bengasi basoki wana biloka Mosindo ata ovandi bengasi okotengama tete ngai beta aleti apele me ngama beta yango est-ce que makambo solo ba base centre-ville, est-ce que vous êtes d'accord? La chambre soyez ma centre-ville, bah, ma lobawa. Non, qu'on se dit, nous avons animateur à l'éloté, à Kala, c'est papa chéri. Il est mon zindo, papa chéri. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour clôturer avec toi, du nouveau comme news, il y a Doudou Kibinda. Nous avons tous un studio, tous la 4 chansons. Na générique liboso simbe bongi na mbeto ndosha modogo yaka to bomansoko to na studio to sisi ba misala to banda sikoyo ba clip ya Dr Jet after boso to yembele to tanke nsembo na ekala mingite do ba yoka yango to sala musala o sepela numéro de téléphone ya Willy Moucheni véritable code mondial le général de FAO bientôt là azobeta moi tour moro na Paris donc le général de FAO de son abeti wesega yo mo ya Willy Moucheni on a purifié le numéro nga zali 039 075 355 bana poto so Guilhem Osino Jean-Pierre Fulama Kogwa Paris na bosete Vasco de Gama kolo yo jama moto papi mafuta bana Londres o ba Guilhem Osino misala esili bengazi misala esili. Voilà. Merci bien donc Boloba qui trop mais Boloba qui bien te. Donc cette fois-ci le Mandela de la presse René Abir il faut passer la idéologie et Belé Abatou. Oh non, héritier Watanabe reste toujours en forme. Donc merci à trop et félicitations à toi monsieur Gogan, monsieur les chanteurs, monsieur Macron Oyazui trophée Nanzembo Oya BM qui a fait énormément plaisir à celui qu'on appelle Bernadette Massengou. Bonjour. Ouais, Oezakoka Weransona Vana Banda, il faut pas sentir que Nazabina Koka Weransona solo. Voilà, Bandango. Simati Sangama kotalanga mboteo tika koyoka maloba bango nyonso bakolobaka papa nyonso ezali se konflit ndenge yolinga ngai ndenge pe yotondanga bango bamonaka mabe natala na nsima mokongo zali mobali kati ya mibali fololo nelanga motsoko buka eza ekila nazwa chance kozwa mobali oya konse kangai oya salela kangai mbeze nyonso ya ngai mibali mingi tokomonoko na nzela basimba flambo bakabala pasi pasi na bango se kolela lela tisanga mateo na ndenga kovanda batika yo papa do wane lingi kolakisa déjà ke Koko Weranson
Donc, rien à dire quoi. Je comprends donc fidèles internautes au Bolingaka, le roi de la forêt. Donc Igwe reste toujours Igwe, Aza toujours Kanamakamnae. On n'arrive pas à comprendre. Tu fais partie Nakatia groupe ya Weranson ou bien Hermi Bengi Koko aux autres Tambouissa et Longo na Toko Poussanama Mouké pour un micro. Ndekonabiso qui il s'appelle AJJ. Au moni lelo ceux qui n'ont pas Koka Weranson, moi na Ferré, Aza Koka Weranson, moi na Adjani, Aza Koka Weranson, moi na JDT, Aza Koka Weranson. Voilà. Donc naza moi na Adjani, lelo na comme leader. Olongwa n'est pas Adjani. Ouais na quoi, Adjani ana poto. Na minute on est au solo no boa na Belgique. Yo Olongwe, c'est que groupe Koufi a koki ko supporter charge té. Te ezako ki supporter charge te mena mona ki na comme déjà kena, tu un leader, qui leadership parce que banzembo mingi. Yo t'es un leader ango yemo Adjani depuis Olongwa chez Weranson sans impact ayoka na raté donc tu éviter. Te Adjani azana mikili. Muto ayoka na so azana actualité na kin. Asala ki mariage. Mais avant voyage azala ina kin. Mouvement zala ki awa sans production sans impact tu éviter. Wana omoni lelo na lobelo mobo ngana leader amatete lelo oyo yé azana parti na o asale makamna ye lelo ngai na komi leader ponzembo na yembi na bandeli yango voilà te leader ya groupe kombolon groupe na ngeza bana chiffre 6 chiffre 6 bana chiffre mais oye ba rappel chiffre 9 na habité bana matete te na matete tozaka ngana Fabrigas tozaka na Ibrator ibongo Robino Mundibu yaza mona kabumba aza mona matete donc to zana ba na matete bo reconnaître to ata muke to reconnaître parce que il faut ndima côté na yo to lo ba pepa to zonge pa Robino Mundibu ne fait pas mal son travail te ba lobi yo tuninga ligamba travail to tuninga a est kaza mona matete mais oui quand même okonzi poza un peu mona matete yo mona mutavana na banet kaza leader matete est que na rolo banza leader bandal. Voilà. Jamais. So ça mna matete, il faut kumisa kabumba kota vanda na salon. Wana nde romona ke ya wana nde ke za mona salon. Merci bien donc du nouveau sur ton groupe ba nouveauté nini ozali ko se préparer na groupe na yo opesa na public bazolando partout dans le monde qui là Londres Paola Schengen ainsi que na Maïka Mokonzi Jordan Kambala Shadrack Nitro Kaninda Issa Dorsi. Ba nouveauté ezani. Ouais, ba nouveauté ça le 1er janvier ça jour au album na so chiffre 6 et bima. Album nanga en plus nazongi susu nzembo nanga o ya mombamba o Fuja Yemba. Ezaka chanson nanga nazongi Fuja Yemba nzembo. Ouais. Fuja à papa chéri. Ouais, nzembo neza ngai. Parce que na yemba yango batumi ba lelo mbele spécialiste en tendresse. Pesanga diplôme caresse dans auto noblesse. Komisa nonga blesse na colonisation na komabitanga. Bitanga sose na kelela te bolingwa lelo nzete nini basukolela yo lelo mbele mama bota yo abota ntambwe limushi toujours en lève pendant le sambo toujours avant merci ne bongemba mais non question moko merci relation ni bozana ngo entre yo na Nono Fuji ouais wana c'est mon frère Masanangai donc premier Masanango to kola na ye to zala déjà pas do Congo banda bo mona mais c'est vrai yo te déception te fala yebisanga leka oyemba nzembo ngo fala yebisanga ya na oyemba nzembo parce que o funde pas papa chéri te na funde pas papa chéri te po yepé kalaming ta comme leader. Moi, je fonde le certain. Non, Fuji, donc c'est que vous confirmez que Alinga Longwane n'est pas papa chéri. On a déjà Robino Batito Laksa Goyemba comme leader. On a déjà Ibrator leader, Fabrikas leader. Donc il est pas en Nzela, Bisso leader. Mais Longwa déjà papa chéri, ça impact na minute oh. Soyez pas au Longwa, ni n'angwa ko prouver na bato. Bon, na golo baba kombo biloko Fuji troté. Malamu ke moni asa fil balinga Goyemba. Soki ba Fuji wana vraiment mukolo moni azana soda mulongo mukolo comme leader net biso voilà autour na ba question na mais na loba na boye Fuji azolanda o loba na Fuji nini par rapport à ndenga yebinze muno pour ça bon na yebisaka masana R9 yo yebi na yebisaka yo ke rankine na on tina morote banzembo na zana 100 chansons comprendre ezaka likambuke comme leader. Voilà. So comme leader au monde entier no eso efongama comme neti biso na berite watanabe nzela eza ya ofongama anana comme logo banani ba biso na berite watanabe ne ba ai anana
comprendre. Donc yo babino na héritier Watanabe. Ouais, biso ndete oda minute so ba leader po ba lobi ba jeune que base centre-ville de baza héritier Watanabe so akoma solo la na base. Yo po solo na base. Mais base to mona centre-ville nga zala na bango na vanda na bango bangiama bazala na zala na bango. Comprendre yango monique ti lelo yo voix oyo na oyemba o na maison mère no bazwango te. Voilà. Ponga yi ajani alaksanga tous les vocales o abeta. Na ba o na pesane ti vocal maninga nanga vraiment nalinga kayo soko lingi na yo ngaite kodenga yo nakoma moumba cuisine kolamba na kozika mbaninga desandenga ikaka ferme na ndako liberté na salia nini na boma konani na bomela yo nani donc au mona ke voilà na zo bete biloko to bete la ta maboko to bete la ta maboko bo comprendre que toi la centre ville donc oyembi vraiment kitoko ba courage ebele okende toujours liboso ba tutu ba mona yo numéro de téléphone oko répéter pour na plus de contact na bi ke bashida rambo baza wana bana tu ya ville na pesi ba mbota trop ya Willy Moucheni le véritable code d'amboka na pesi ba mbote na ngai pa koko na ngai Ranson na pesi ba mbote na ngai pa batunia so ba Hollanda numéro ya mutunia so benga ngai ezali plus 243 voilà 9 81 074 10 52 wana numéro wana so bengi ozinga quoi. Merci beaucoup. Mon atier botalelanga Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, n'a cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette, la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y'a na mo pepe asika. Ya Tobina Congo Température. Et y'a na mo pepe asika.